na pesio maloba. Eboto bandeko nyonso tozali connecté na 3 fois www.radiolisolopcom. Eboto na yope ndeko na jana sulufutu de vous portale na papa mayamba na studio. Bandeko nyonso bozali kolanda biso bisika nyonso bozali na monde nazali pe kotonda bino pokwa elamu na mikolo ya samedi lelo le 11 février. Samedi oyo bandeko ebele bazali ya kobima na barenu pe ya ndenge na ndenge pona préparation ya makambo etali kaka libération ya pays na biso. Libération oyo bato mingi bazali komitungisa pona nini bozobenga komba libération. Est-ce que pays ezali occupé? Oui, bato na bazali kolalaka pongi, le pays est définitivement occupé. Na bamindele d'abord numéro 1 et plus na ba collabo oyo bazali ko travailler kana bango pour des raisons d'intérêt personnel ya ba poche na bango qui est ba ministre na biso ba parlementaire na biso bazali na mbongo na Congo bango nyonso bazali ko collaborer avec les occidentaux ba western bazali ko collaborer avec ba paya ba mboka mususu ko baya ko sala invasion na Congo pour des raisons ya mbongo ndenge bible lobaki ete na mkola suka bato bakokoma na lokoso ya mbongo na niveau ezali ke sifoalia ya neti nguba baza kutuna tante ke mbongo ebaluka nani nde tokomi na po wana tozali biloko yango pe yango pe bible lobaki ete baguerre ekoya tro na mikola suka. Pourquoi baguerre? Parce que bien sûr que oui na tango ya nzala bato balukaka kozwa kobotola epo botola mutana soki yo oza makasi koleka ye Orbetier au Kimisier qui est en autre zone est bandeko na biso combien de milliers de personnes déplacées banane ba déplacer ba ontoza ko yebate nana wa ko défendre bango mais c'est notre armée. L'armée congolaise est là dirigée par qui? Par un ministre de défense. Nous tongo ta ko kotala nana wa ministre de défense. C'est très mal lamentable pour nous a été pire mwana ya kati pire mwana ya Congo. Et moi, a outi wapi mbuta to azaliki na ba âge azaliki à son âge il devait être un conseiller na biso bana yamike, mais par contre ba mbuta boy ba kokisi ba 76 ans neti ba mwando nsimba to yebiye bien ministre de défense mais na âge na aza incapable de défendre territoire oye pas azalaki gouverneur pour plus de 12 ans so dikuta azalaki a outa quelque part bitumbezo le capable na bandu on peut dire que il n'a pas l'expérience na bandu. Mais bitumba passe na biso na Congo eza na est précisément na Nord Kivu et na est wana mutu eza ministre de défense avant d'ape wana comme gouverneur pour 12 ans avant na taya Mobutu avant na taya Muze ayebi petit na ta oyo e bazwi susu kiti ya bokonzi ya makasi ya mampinga ba pesi comme yo ministre de défendre pour défendre biso mais oko défendre bato na place yo oyebi ba kwenyonso. Parce que Congolais oyebi Kivu koleka mwando nsimba azalite. Il était là aussi comme parlementaire, azalaki wana comme azawana comme gouverneur. Et nous wage ba nyonso ya Bunya, Butembo, Ituri, ba kota nyonso tu aturnaka kuna tina ba moba ayebi ba kota nyonso. Comment possible que bazwa ba voix bikayo kiti ya boye ozala ministre de défense mampinga ezana maboko na yo? Et puis bana oyo olobaki tozaki gouverneur na bango zali ko défendre bango baza ko rapper bango baza ko déplacer on ba village ba vandaki oyo zalaki gouverneur et puis za incapable de résoudre du loko oyo nyonso c'est sa première démonstration na ngai na mpoko lelo pona ko prouver bien que réellement le Congo est malade, le Congo est occupé pe biloko boy ezo senga grâce ya Nzambe kaka poto kwa kobika parce que ngana monsu muntu ko défendre Kivu te akoleka mwando nsimba na barole a jouer kuna et quand maintenant cette personne qui connaît Kivu kenga izambwana a échoué fatalement na barole likolo ya mbongo likolo koteka Congo vraiment congolais totalement oyo esa introduction te mais oyo ezali raison na za kobwaka pourquoi émission poko lelo eyeli pona loba ete congolais nyonso poto kwa kolonga il faut reprendre un peu esprit ya mfumukimbangu to philosophie ya mfumukimbangu. Et voilà la PCG introduction au balandi déjà na loba qui était le lot de débattre un pocket titre et que ça tout congolais et kimbangiste comment tout congolais et kimbangiste biloko oyo ya moto ko débattre awa na kozala un peu malembe na émission oyo pour ebetsa mabaku na bato ebelete parce que c'est notre intention bisonyo tozabana académie ingeta
toza na kata ba génération e kabwani bana mike bazali ba mikolo bazali mibiso na kata académie ba génération photo kabolango parce que na kata académie fo formation ezala soki bato baza ko ya ko former l'équité alors académie ekokoya dans le kola tondimi to kota biso na académie ingeta ya bana diaspora il faut mutumutaye ba rôle à jouer. Il faut veiller si bato o ba ko yaka ko pesa ka ba formation o za le kuta. Nous devons faire attention. Tout Congolais et kimbaniste o ndena lelo naza ko loba yango ni lobby moko ko ya akoya ko loba tout africain, tout noir africain et kimbaniste. O ya ko tiela mutano tembe après ba génération ko ya ba mususu ba ko ya su ko loba tout noir au monde et kimbaniste. Voilà. Alors il y a le long na kangami na oya na section na yebi ya tout Congolais et kimbanguiste parce que naza na promotion eza na katikati entre tango indépendance ezwami na moni ba papa o batambula na papa Simi Kimbangu na vana na nkamba na yebi ba événement ebele eleka tout autour ya Mfumu Kimbangu à travers batu ba travailler na ye batu ba vanda na ye parce que papa Mfumu Kimbangu azani mutakala peut-être ndenge to kanisaka. Donc je suis dans la bonne position nazali une pièce à garder dans vos musées. Parce que nous avons besoin de livres, nous avons besoin de livres, parce qu'il y a trop de choses, nous avons besoin de histoire, ce sont des choses que j'ai vécues. Mes parents ont vécu, voilà pourquoi je dis et je déclare, peu importe, vous allez nous pardon, vous pouvez et que donc, vous avez la face dans mon tour, il n'y a pas de millions de dollars, pour changer philosophie, mentalité, réalité, il y a vérité, il y a bien vu ngai. Nkamba, nous continuons à passer dans le ngai, to continuer à garder comme quartier général, il y a des kimbangistes qui naza koya. To continuer à être Nkamba et aller place qui toko pour na bisoto bana ko se réunir pour te un peu poursuivre et belé na kapitali Congo oyo ezako tumisa biso ke toza ko mona te quoi faire, na yele économique aussi la biso. Place maele ya mutesukelaka, place maele ya nzambe eyelaka. Yo musoko za ko continuer ko utiliser maele na yo et puis suki na ngo za ko continuer ko forcer suka okokuta na yo kaka parce que nzambe za ko tala yo, aza ko tala no tiaka fourni zo tourner ka na kati ya pomme de main ye, ayebi ni ketaka ko tourner na flip kaka over na baloli kaka loboko na ko mona fourni ye. Donc mabele apparemment za munene mi pour nzambe ye muka déclarer que la terre est mon marchepied. Donc tozo que nulle part. Alors philosophie ya Mfumu Kimbangu, il faut savoir que philosophie signifie d'abord philo, signifie love, bolingo. Et puis Sophia signifie mayele. Donc les deux mots combinés ensemble, philosophie, qui est mayele, suivi, na bolingo, il faut la katina yango, de yango la philosophie. Alors philosophie ya Mfumu Kimbangu, il faut très bien avant de continuer à lire à partir de 2012. Parce que pour la bataille, à partir de 2012, makambo ebele est comme retourner à zéro, toza ko reprendre une nouvelle vie na ba agenda na biso. Ndenge to vivaki na 2011 tina se kuna photo yeba ete ba oyo to ko yiko ya nusu monaka toza na soko yeba ete angle ya Congo eza un peu à changer. Donc to vivre philosophie ya sika, monde pe ya sika. Donc faut to sala attention na kokumba ba bizali ya kala na bizali ya sika, sinon on va mélanger de mauvaises oranges et puis na ba orange kitoko e ko beba na ngope. Na émission un peu parler et cause la compliqué sauf na ba obanda ba polémique na ba obanda complication mais na ko rappeler bino pe été makambe to ko lobela awa na za ko senga un peu respect ezala na la famille ya descendance ya makila. Quand je dis makila, je veux dire que ceux qui bazuma makila no bakena na ADN bakena na DNA bakena ko na laboratoire ba ko yeba été a oyo makila ya papa na yo ya mama na yo. Donc je demande qu'il y ait un peu de respect na famille ya makila ya Mfumu Kimbangu. Naza pe ko senga moi respect ezala na ba membre nyonso o bakenda na église o to beka église kimbangiste parce que ma solo na ko pasola awa, je me réserve déjà de vous dire que ça n'a rien à voir avec la famille papa Simi Kimbangu, ça n'a rien à voir aussi avec les membres actuels de l'église o bandeko balata ka uniforme vert blanc. Mais makamuna ko lobela awa ezako concerner mon pays, ma patrie qui est émission na boyebi yango. Et ça va concerner ma camétali Mfumu Kimbangu comme notre leader, comme Mutu Oyo, amona ki souci Oyo za nango lelo ya mon pays, ma patrie, pe alita ki pona yango.
toke ya lelo ekotourne kuna. Donc oyo bazelaki ete na solo ya lelo ekotourne sur l'église oyo babengi comme église Kimbangiste qui est yango pe toko follow na pembeni mais tokota na muzingo te na solo wana eza ko concerne kuna te. Alors concernant papa Simon Kimbangu na kokipe koyela biso histoire moko te concernant papa Simon Kimbangu parce que ça non histoire moko e kotibiso nyonso na matoi tina motema biso nyonso komi na pongo wana ou but eza le susuke biso nyonso sili koyeba ki ye papa Simon Kimbangu ni na sala pona Congo nana akoya suna masolo ya papa Simon Kimbangu na data lelo mtu wana azako bomatana ya pamba. Mais moi j'insiste que na solo lelo na kolobela tout congolais et Kimbangiste place ni tout congolais et Kimbangiste tozana nkozonga na se kuna pona koyeba ete makala tango Afrique ba divisaki yango bamundele bazaki na tout autour la table ronde batiaki plan ya Afrique na libaya na liboso na mesa bakomi ko se partager bamboka na bango selo bambongo na bango selo bakoswana na bango selo bakamundenge lekelaki na Berlin wana et puis c'est ça la colonisation. Ba Belge bazui ba Belge kutite to ba Anglais par exemple bazui soit Nigeria bazui soit Afrique du Sud bazui Boyana Boye mais c'est comme ça on va partager Afrique. Malheureusement tant ba comme na kaya Congo wana biso no soyebi yango ezalaki te que au pays moko boye grande puissance moko ezwaki Congo non. C'était seulement une famille, un individu comme Albert Oyo, ba famille ba Léopold Nyonso. C'est bango moko bayaki comme des individus. Baye na bango kozwa décision que Congo et kozala mokili na bango ezali colonie na bango ezali bien privé na bango propriété privée na bango. Donc awa kaku na pesinja pourquoi le Congo est trop spécial et pourquoi Congo faut tout ça un peu attention na ko mélanger ka makamotali Congo na ba pays mususu na monde. So ko ba pays mususu pesa na condition ya Congo ingeta eboto matondo tondi nyonso wana mais en attendant toyeba ete na Afrique apparemment c'est comme si Congo m'était un peu na cas trop spécial qu'un seul individu a joué comme le pays naïe. Alors, biloko wana bango na poto pepe ça bango trouble o ba histoire to ko tango minute biloko ya komona ke na Congo église ezalika la mibale. Il y avait l'église protestante et puis l'église catholique. Protestante dominance na ezaliki ni ba anglo-saxon ba américain na ba anglais bango ba ni côté ba protestant. Et puis, les Belges, les pays, en général, les Belges, ils sont beaucoup plus catholiques. Na cause du pays, na dernier bazalaki wana, mission ya ba église catholique na Congo, tout le monde qui a très bien, et zalaki il faut pas promonter ba biloko etali colonisation. Mais par contre, église protestante, tu dois reconnaître yango était bazalaki déjà contre te ba Belge, bazalaki trop riche. Bazali peut contre l'église catholique nous devons travailler d'une manière la pseudo-évangélique donc de fausse évangélisation mais na simaya pour tenter qu'on sa promotion politique, promotion économique, promotion bongo, promotion yaba comme la bongo na bango. Les protestants, précisément les anglais, bazali qui un peu contre babiloko boy. Alors, ngai papa na ngai abota en 1916 tango bana papa Simon Kimbangu bazako botama bazali pe okola ensemble ils connaissent ces gens-là très bien ba très bien atanga na ba école protestante entre autres places papa Simon Kimbangu atanga na ba mission ya BMC ba papa na biso ayeko silisa na école en son empango ba biso na empango na ba Congo c'est l'une des écoles oyo ba protestants parce qu'on sait qu'il y a trop par une école avec une avance mais malheureusement bato oyo lokola basisa ina ba école protestante baona ba papa Simon Kimbangu tutu basisa na école protestante bazali pena na pouvoir mingi te na côté ya banisala etali ya l'état to ya gouvernement bato bazali ka qualifié batangisaka comme enseignant bazana la promotion ya C et nous le quand tu ne travailles pas avec les Belges alors tu es nulle part même si vous êtes intellectuel bako corner kwa ba hoteli na kwa mo boye pose beta match na G hors G donc c'est comme ça où bato oyo lokola ba papa na ngai na ba papa oyo nyonso pe nyana vivaki na baona tano na iko kola tout autour la église Kimbangiste précisément ba fongola ipson poke pona koyebisa biso ete mwana mutu akosa yo te ba protestant bazalaki pe contre ba mindele si bien que bango bazali ba mindele c'est à ce moment là que ba bana pour kopesa ba formation ya mike na bato ne papa Simon Kimbangu ba tata ebele oyo bakomaki pe na esprit ya comprendre pe valeur ya mabele na comment bazali pe kokosama qui est biloko wana soko tali bien ya 1921 mouvement ya ko se créé il y avait aussi trop de gens qui avaient beaucoup participé na ko lutter
pour na lite ya pays qui est lelo to comme na place wana kaka pe tozaleli yango na kotante ko expliquer te na date lelo nous n'allons ni part que tozongi na biso na mouvement 1921 où l'homme noir avait compris que droit de terre na ye pays na ye patrie na ye ba compris ko sakana na bapaya. Il y avait des gens qui avaient donné cette formation là ba préparer ki bango et puis ba comme ba activiste et puis na ki activiste na bango de ba yo koma oyo to yebela ki ete ba koma ya ko lutter pour la indépendance ba papa simengi bango ba kanama ba kena bisika ya ndenge na ndenge oyo to kolobela. Mais awa to komi na point où to yokani ete l'église catholique na date ya lelo lokola biso nyonso bana ya Congo formation à plus de 200 000 Congolais pe esalemi na semaine oyo kaka touti koleka ti na sekuna depuis toye komona ete gouvernement oyo ya ba kabiliste gouvernement oyo ya ba kanambe oyo ya ba PPRD oyo baza ko travailler na les étrangers baza ko travailler na ba western baza ko travailler na ba mindele po na pays na biso ekonzama balkanisation moyibi po bango ba mindele ba koma kana mbongo ki na taya ya tamba mfumuki mbao pe c'est la même chose mutu mundu azaki na droit mon côté azaki na eloko mon côté azaki eloko pamba to se retrouver na biso na place oyo. Alors il y avait une formation na tana bango ba mfumuki mbao ba forma ki bato ebele mutu akosa yote awa pe to komi na point où congolais nyonso pe akomi ko za formation pour na ko za la préparer pour na ko yeba comment to ko pasula mpoke na le 16 février za ko ya pour na to ko un peu ko contrecarrer to déclarer droit na biso de terre droit na biso ya économie oyo tozali ko zangelaka awa bazo ko kosa biso. Il faut qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait une marche, il faut que to fongola musu moko bosa na teke fumutimbangu na tana ye a organisaki babiloko oyo media a utilisaki selon ba parents na biso na kambo toza ko ya nango peut-être pour livre peut-être comment si fumutimbangu eza pensate mitika ba makambo na culture na biso Afrique kenaka toujours de bouche en bouche bino boyoti yango ba minga pe botikala na pe bana biso toza ba génération oyo ezaki tovana ba papa oyo bamona ba papa fumutimbangu toza pe obligé makambo toyoka ki to continue kabola ngana mpoke na bande ko mususu fumutimbangu ndenge ba formula ki bato na tawana c'était par des chansons c'était par des slogans c'était par de village en village de bouche en bouche et puis ba kongo nyonso nouvelle comment iko panzana ezaka kokoba na data lelo c'est la même chose tozana ba texto tozana ba SMS tozana ba internet qui est c'est très grave pour na komona ete ba ministre communication ki ba nende ba komi ko bloquer les biso ba biloko etali mon peuple périt par manque de connaissances. Donc sans connaissance ba préfère na que peuple congolais azanga connaissance azanga l'information po bango ba continue ko dondo na ba poste bazali na bango na misala baza nango na ki millionnaire baza ko zombongo gratuitement. Il faut que peuple azala sans information. Voilà pourquoi baza ko sala tout ba barrer information oyo itali peuple congolais a circuler information de bouche en bouche pour bato village bato kin courant ezate internet ezate cell phone ezate SMS ezate place to zonka na 1921 place peu fumugimbangu bango bazali pe na problème puisqu'il n'avait pas la média mais de bouche en bouche basa ko sala effort na bango elingi le baite lit o ya 1921 et se retrouver na encore sous na date lelo. Mais qui était contre cette élite? Ce n'est rien d'autre que nos propres frères congolais au bazalaki ba policiers bazalaki ba soldats ba mabandanzazi wana ba makekete wana la police nationale congolaise force républicaine bazako bia wana wana puisque ville net Nkamba ezaki ville te ezaki village ezaki pe village pendate singana za mwana ya wana na wiko yepsa ni mata na Nkamba. Il n'y avait même pas plus de 2 maisons à Inabator. Il y avait plus de maisons à Inabapaye. Comme maman Mikala, j'ai resté là-bas. Je peux te dire la configuration de Nkamba vers les années 60 dans les bandes de Luana. Donc Nkamba, mais il y avait un seul blanc qui était là, un certain Grimfell. Mais comment possible que Mundele Moko a réussi à régionner Soana Kotan Timansi? C'est clair que il y avait des gens qui lui protégeaient et qui lui donnaient aussi une bonne vie. Et ces gens-là ne sont rien d'autre que les collabos. Et ces collabos-là, ce sont des soldats, des policiers congolais. Donc, si vous totalisez des répliques, si vous rabattre l'histoire de 1921, dans l'an 2012, je ne trouve aucune différence entre la police nationale congolaise et la FARDC qui est la introduction que le ministre Mwando Nsimba
ex-gouverneur ya Kivu, l'actuel ministre de Défense. Donc il faut que yem un peu une certaine stabilité na ba Rwandais na Est. Yep une certaine stabilité na ba millionnaire oyo bake ko tiaka ba pétrole na bango bazoko longa bat na lac Kivu bazo vanda wana tous ces hommes d'affaires ya ba mindele ba juif ba kangani na Est ya Congo nyonso wana. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur favorise. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui bazo lia na bango na butu parce que ceux qui bongote ba koyi ko za na stabilité ya installation oyo baza na ngote. Awa 1921, moi je vous confirme, je vous garantis, parce que on a 0 km du centre de Mbangu, dans le village, je suis de là. Je vous dis que Nkamba et Zalaka même pas place avec Kamil Kokoma. Vous êtes là où est-ce que Nkamba on a battu Timola on a maboko. Donc il n'y a pas vers les années 60 seulement. Donc il n'y avait pas une possibilité pour Mindele à quoi vivre. La place où bateau bazoko déclaré révolution, donc nous devons se sentir à l'aise. Mais à protéger dans la police, à protéger dans l'armée, ceux qui ont fait combien de blancs? Non, il y avait ces bas de noirs. Donc ces noirs là, bah pesa qui vont avoir condition de aisance, bah pesa qui vont avoir promotion, bah pesa qui vont avoir intérêt, bah oui vous allons en échange na mabele. Ndeya mwana comme on a date lelo. Ndele akoyiko yana Congo parce qu'il y a combien de blancs, il y a combien de sociétés, il y a combien de Rwandais. Oh bakoyiko kota na Est Congo ba ko chasser plus de 5000 bateaux na village moko bakoyiko tika ba Beni, bakoyiko tika ba Ituri, bakoyiko tika bo et puis ba yoko sala bango quand il y a ba réfugiés na kata pays na bango. Awa ezali clair que il y a un système parmi nous, il y a des collabos bazali ko pesa ba mindele oyo aisance et puis ba travailler na onu que yo sala distraction ya kotongola ba kaya ba réfugié ba vanda ka awa ngai en tant que ministre de défense je vais continuer à vous supporter et puis bino kuna bo fi ba kana bino pourvu que ngai mbongo na nga ezala vie na nga stable ezala. Voilà pourquoi nous avions eu des collabos na 1921 au ba protéger ki ba mindele au ba na minorité mais protégé par la majorité ya ba ba na mpinga. Awa pena 2011 oyo tina lelo na date lelo tout ça le 11 février il y a aussi une protection de ces gens-là qui nous détruisent sur base ya batuka bazana kata pays. Voilà explication liboso ya pourquoi Mfumukimbangu asilikaka pour dire que non trop c'est trop so ibako bomba bomana bango nous devons lutter contre ces affaires. Place on a aiko former les makesa oh makesa c'est Luciandama atantu esa kwenda. Donc nous les combattants totalement ba ennemi ba okena bango nzembo oyo eningisaka ba Congo eningisaka bango pour dire que makesa c'est Luciandama. Aha ba belge tamba yoki boyeke makesa c'est Luciandama. Qui sont ces makesa là? Les combattants. Qui sont ces combattants là? Batu o bazali kolanda philosophie ya Mfumukimbangu. Batu wana ba bengamaki les kimbangistes. Voilà. Et nous sommes pourquoi le tout congolais est qui est kimbangiste. Nazali koya. Mais tout le monde a trace ya leader na biso oyo Mfumukimbangu. Comment est-ce que makanisa nzambe ya mutute? Comment nzambe yako réaliser babiloko ezali ko sala et moi personnellement je suis convaincu que espoir ya Congo ezali kaka ya wana batu musu batiaka vie na bango en jeu pour la libération future ezali koya. Mfumukimbangu tamba kanake na nkamba wana na nkamba penza te metolo bakana ba configuration na ba arrondissement ya nkamba wana ba nzinga toko kota na mpokea mzindo te muki na ya ko frôler ba makambo tali ke ko distraire biso sinon nkamba n'est pas vraiment le village de Mfumukimbangu. Mais kuna si je ne sais ya motelelo mitolo barake to que le départ na biso nkamba. Il y avait des Brazzavillois parce que nkamba pour katsa na ngambo ya kota Brazzaville c'est une mamakolo, je ne crois même pas que c'est 2 heures, 3 heures du temps. Aucun ngambo rivière kuna puis aucun peu na Brazzaville qui est les ngambo kuna ya kota Balari. Il y avait aussi des Angolais bazali pe na mouvement wana. Donc ceci montre déjà que force il y a révolution ya ba noir tout autour de Mfumukimbangu et ça dit un mouvement international. Awa déjà kaku na banya nkambo. Arrestation na bayena Mbanzangu qui est première ville munene au Mundela za na territoire wana. Et puis à Kitiboma, de Boma, retourne à Kinshasa na Ndolo, de Ndolo, Kananga qui est siko tokomi na kati ya Congo siko na les grands Kasai, parce que Kasai est oriental na occidental avec ça bien après, mais au départ, il y avait qu'un seul Kasai.
Donc fumu kimbangu avant na pe na Kananga. Après Kananga akeko suka wapi na est na Elizabethville. Donc à bandi de l'ouest jusqu'à l'est, à traverser méridionalement Congo nyonso. Et nous avons été à Longi Bitumba de est à Kekolonga petit na ouest. Voilà une démonstration où les akofunda était litre ya Congo et kozala indivisible. Tozo ko bomatana biso pamba parce que bato oyo ba signa ki biso to kolanda philosophie ya Kimbangu. So ko la philosophie ya marxisme, ba lo marxisme. So la philosophie ya mobutisme. Donc le isme et sa philosophie mo ya ko se coller na sima ya kombo moko boye. Bon awa c'est clair déjà que tout Congolais est kimbangiste, vouloir ou pas. Mais na za koya pona yeb stabilité place ni danger et za koyela ya soki to kozala capable ya ko disséquer mo kimbangisme te. Na qui est un kimbangiste te. Wande danger on a moni, voilà pourquoi génération ingeta oyo et bandi déjà ko botama, il faut génération et décoller avec ba elle et aigle oyo ko lembate. Donc voilà pourquoi rôle nanga naza ko ya na émission oyo poto kabola mpoke to yeba été to démarrer bien avant 2012 mais to keba soki to ko démarrer na be il y aura aussi trop de problèmes. Ko bossa na te Elizabethville qui est Lubumbashi et ça ko représenter force et puissance mondiale. Et ça peut représenter force et espoir ya bana Congo. Kuna ni ba richesse nyonso ba ezali. To lobela ki ba minerai la fois passée. To tikana makamba cuivre oyo ba zinc ba nini tout ça. To yeba été force minérale oyo za ko ya bientôt. To e continue déjà. Et ça ba force ba isotope to lobela ki ba radioactive ba biloko ezali ke moins grand nga za ko pesa ba millions de dollars déjà. C'est là où ba produit oyo za ko ya et ba produit et moins na est kuna Congo et est oyo Kimbangu déjà assis à Ghana yango déjà assis à Kanga yango déjà. Donc il y a question seulement si ko biso to zala un peu très attentif pour na ko yeba mouvement autonome ko sala mouvement et bandaka déjà to créer mouvement à sikate mais to zone la philosophie ya mouvement au place et bandelaka. Donc ndenge to ko yeba ko démarrer peut to ko yeba angle to ko kendra ba situation oyo. Donc première appellation il y a kimbangiste, rien à voir avec la religion. Rien à voir dans la région. Mais ça a à voir avec motivation. Il y a ni et pauvre belge, bayoka kanda, na kobenga batu ba kimbangiste. Awa toza déjà conclu que dégager nos terres, libérer notre pays, besoin chez vous, ou bien travailler avec nous, mais biso photos en liboso, oyo ezali mouvement wana, slogan wana, logo wana, mutesala qui était philosophie ya Kimbangu, bamindele, bakomi ko beyango c'est kimbangiste tiwele c'est kimbangiste arrêtez-les. Donc ba combattant ya minute wana de place wana ba bandelaki. Donc marche oyo to niko ça les 16 oyo soki to niko ya déjà na mayele ya ko yeba et nous sommes maintenant regroupés tout autour de la philosophie d'une seule philosophie. Quelle est cette philosophie? Faut te ba ko définir ngo. Mais soki to ba ko définir marche oyo te kezali pour la libération ya makamfu Kimbangu akufelaka wana ekoza très grave. Parce que biloko est moins sous entre 1957, 58, 59, batang ba papa na biso, baye komona ete mema kambo o mfumu Kimbangu atikela kibiso ke totele mapona wa bele na biso. Totele mapona Congo. Nous devons nous regrouper. Bandeko ya Kasai, bandeko ya Shaba, bandeko ya Bakongo, bandeko ya Bandundu. Pays nyonso Congo, y compris nos frères angolais, Brazzavillois, bakota ki na makambo o etali libération ya Congo. Ya wanza komona ete vers 1959 batu nyonso o bazali ko telema pona ko continuer kosenga l'indépendance, on les appelait des kimbangistes. Alors place aussi qu'on a ko ya pona yebisa bino te tant si ko to komi na 1960 indépendance ya Congo et ko zoma kombo ya kimbangiste e bani ko koma na tia ko lala pongi. Parce que bakasavu bakoti a tokomi indépendant a bakomi sala kamamo selon l'indépendance selon constitution ya pays. Ba lu papa lu mumba baye ba Mobutu baye nde continue ka bongo misiko na 1960 a photo sala un peu moins pour ya muke to yeba été quand maintenant l'église du Christ sur la terre par son envoyé papa Simon Kimbangu qui est ECGSK et ko salema batu immédiatement baye ko coller mot kimbangiste
na l'église oyo ba papa dia ngenda baiko créer baiko la licence officielle na niveau ya ministère ya justice na niveau ya présidence selon ndenge na yebeli comment ezalaka pona ozala octroyé pour ozala acceptable que ça c'est une église de place oza komona ete lite ekomi kobeba lite place ya kobebela batu bakomi ko se sentir que tozwi kwanza tozwi indépendance makambo ebomi na yango. Voilà comme ça côté na premier de 1960 tina 2012 to 2011 au tozali ya batu tozokanisa ke toza na pays et que lite esi nango organiser notre pays. Voilà tokei na cadre wana. Mais na data lelo yo toye komona ete non, le pays n'est pas libre puisque to comme la place à M. Chegen et ses chèvres. M. Chegen n'a jamais eu de bonheur envers ses chèvres. Yo yebisanga mwana nini abotama les années 60 na data lelo d'une façon générale ezala atangi ba classe te en moyenne que akuvuma ko lobaka na classe moyenne que azako sala azana salaire. Personne. Il n'y a que deux classes au Congo. Il y a la classe pauvre et puis la classe bourgeoise. La bourgeoisie, ba ministre, ba parlementaire oyo bangona baonka ka bazana mbongo na katikati groupe moko ezate. Immédiatement sauté na ba pauvre. Batangi ba université basali ba classe ndenge misala eza komona na te batu nyonso tout tozongi na point ya comprendre ete non ndongo ya Congo ba minere ebimaka siporo ya Congo na ba pays nyonso ko tonga maka ba New York ba Paris ba Belgique ba Bruxelles partout ba Tokyo bango nyonso bazana mbongo ba ville kitoko makamuso ya bango ba rozula ba richesse oyo wapi tamba bazana richesse te toyona conclusion ya koyeba ete non depuis 1921 avant 1921 batu bazali ba comprendre était il y avait aussi quoi de fraude muyibi ezalaki mais awa naza un peu ko telema ona zonga na ko expliquer bino pourquoi mpoke na fonga na pas passer bandeko bele bakoti bandeko bele ba ngo senga puma loba na ligne tena comprendre na solution que ceux qui te comprendre que tout congolais est kimbaniste tikape to comprendre était depuis 1960 tant église kimbaniste oyo toza ko mona ezolata uniforme vert blanc et kokota batu bazui timbre ya mo kimbaniste ba pesa na église oyo et puis lite et côté un peu na kipelekese place lite côté na kipelekese on commence à appeler les membres de l'église de Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu que bango ba kimbaniste bako zombango na bango bako yoka boye na boye mais vous oubliez que na data lelo qui parle de kimbangistes qui sont les kimbangistes nazo fonga mo mpoke putain na kozonga ndena ko pesa bino explication qui est le vrai kimbangiste nana wa mtakomi ko lobela mfumu kimbangu kole quand même ba membre o bakena na église de Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu awa ndeko desfe na moni senga na loba nazuna mwapo na peso na loba et puis to connaît pas papa okito et puis ndeko no sa yo kota akobina kokota ne boye ba kenyina na komisiwe na kilo o na lingeli émission oyo ekenda te do polémique e banda nante ndeko desfe na peso na loba Aïe, mbuta zambwana mbuta na ngai mbuta zambwana tout d'abord na pesi yo mbote nano namoni vraiment oye ko betela biso lisaponge na ebite oyo memeli biso jusqu'à présent na comprendre na ngai te na banzaki mbuta zambwana okomemela biso masolo oyo biso ba congolais to telema mais makambu oyo yo ye na ngombu tazambwana naza vraiment d'accord te omoni na makambu ya Congo oyo tolongola nanu kombo ya kimbanguiste ou bien Simon Kimbangu eza na rien à voir eza makambu na biso ba congolais biso nde tobunda o fumu Kimbangu alobaki pa ya banani soki fumu Kimbangu alobaki pa ya ba kimbanguiste ngala kotuna o motuna eske bakimbanguise na bitumba o babundaka wana ezali motuna na kotuna yo pona développer bakimbanguiste na bitumba o ya Congo babundaka omoni mbuta zambwana balobaka mutu nyonso tu alandaka maître na ye soki Kimbangu alobaki ke bakimbanguiste bakobunda 4e génération bakobunda
na bazi 4e génération peut-être zangai na yo banda yo yebi makambu oyo ezali koleka na kati ya Congo ko boma ko violer makambu tout oyo eza na Congo na ndimite soki kimbanguiste bazalaki ba congolais ou bien bazalaki na souci ya Congo chef na bino soit chef na bango spirituel akokaki koloba pe akokaki kotelemisa peuple congolais botelema potolongola mopaya mbuta zambwana nga vraiment na koloba tika ko distraire biso tobeta masolo ya ba congolais ndenge nini bakoki kotelema mais longola kombo ya kimbanguiste na masolo oyo pamba te na Kisasa balobaka te na poto pe balobaka na bango te tobeta nde masolo oyo ya Congo ndenge nini biso ba congolais tokoki kosala poto benga na mopaya mais soki yo yeli biso ba masolo oyo eza lokola ba théâtre ngana za komona ngo toyeba kimbangu na 1900 boye babundaki o alobaki prophétie na ye toza na posa na yango te na minute oyo toza na posa ya Congo te ya biso makambu ya Congo mbuta na ngai zambwana awa yo yebi biso na kati ya Congo no yebi biso na kati ya radio lisolo lelo vraiment mbuta zambwana na kozala na yo pantalon na mokaba na kozala na yo pamba te otumboli biso mbuta zambwana yebi makambu ya Congo oyo batu misusu baza koloba ba pasteur mususu baza koloba na tikali koyoka tan église kimbanguiste te ke o pasteur ya kimbanguiste ateyaki yango ou bien bazali kolobela bata kimbanguiste babima soki otali na ba marche na biso tozanga ka voir même ba fanfare hein tozanga ka ba fanfare tozanga ba grosse quête oye cha oye ba grosse quête wana na ba fanfare wana etia kama kelele ya kosakana te mais tokokende na ba marche ba parlophone ba grosse quête ba fanfare ba kimbanguisi oye betaka po okoyoka ngata mukolo moko te siko mbuta zambwana yo oyo koyebisa biso nini tondi make kimbangu to si bata kimbanguiste bango nde libération ezali epai na bango nga na kodevelope nanu mingi teme na kolinga bandeko baloba mbuta zambwana ndengo ye na masolo wana lelo lifo pika na banzi lelo okolongwa poso maya moto na préparé déjà mais na kolinga bandeko baloba po na ebisio otumboli biso mbuta zambwana oko bima ba poso lelo awo na kati na radio lisolo totika te ba mama nyosu tu oyo bolukaka mbuta zambwana yeyo aye lisusu aye kolalisa biso pongi aye koloba ba makambo na ba histoire na ye ya nkamba soki ya wapi ba mama boya ba tata boya botala ye na misu vraiment ya bien mpamba te lelo mbuta zambwana asepela vraiment makambo to kolobela na ye pamba te ko distraire biso na ba masolo na ye oyo soki bata kimbanguiste ba bengi ba ebiseke salela biso publicité soki tozo finga ba pasteur ngoi musoko mais ngoi musoko to fingi ye alobi abongo ba kimbanguiste calme mais bazako boma na soki nanu wana na zongselo maloba mbuta na ngai mais lelo vraiment nazano pantalon na mukaba okokima te lelo tozali awa eboto na hivi bandeko ebele bakotinga na singa awa tozala papa mukulumpa papa okito docteur ndompe mvitakanga mais namoni bopesa mama muke ata 3 minutes nakota suna mwa section muke awa avant que batu bo sauter premier parce que soki na tie ba définition sur la place na note ekopesa un peu mobulu alors balobaka soko lingi kolia soso yeba kobatela maki soki pe olingaka maki yeba ite soso mutabota kabangodo yeba pe kobatela penani maki donc awa entre soso na yaki je wana exemple matata nani mouvement akobatela nini ngo pesa priorité awa keso ezaka matata entre soso na yaki nani bayaka liboso discussion otile le epesa ka mubulu banswal ba yaki safa bongo dia jana na bota yango babilo kondengona awa ya mote mtiko za match awa sauf ce qui vont noter ne kuna alors to ke ne pe kuna likambo ngana zo ko tenter ko insister awa ina lo bakiango déjà été ba événement ebele ezongaka d'une manière ou d'une autre me semble que oyeba comment ekozongela 2012 otozali ba événement ya 1921 ezongi nango lisusu likambo na mabele ezali awa likambo ko libérer mabele likambo pe ba kolabo kati na biso ezali
likambo pe ba collabo na 1921 ezalaka. Voilà pourquoi tozala mayele na lobi yango boye parce que toyeba ke tokoti kokende nulle part na situation oyo ya Congo. Ceux qui montent à traverser de l'est à l'ouest, n'est pas Simon Kimbangu, to reconnaître raison et alite na yete. Ba Kimbangi c'est de kodeswe que so uti poser na ko répondre rapidement. Raison ba Kimbangi c'est besoin na bango bazana retard, to bazana difficulté ya ko sala intégration na mouvement oyo ya révolution oyo ko na directement. Je ne suis pas ici pour parler pour ou contre les Kimbangistes, mais c'est parce que erreur za bisomo d'abord ba congolais na sujet on na zana on data lelo. Tout Congolais doit d'abord reconnaître que Soka Lingo Kota Naliti Oyo il est un Kimbangiste puisqu'il y avait déjà quelqu'un Oyo Akufa na likamotali mabele à Congo Oyo alitaki na babindele Poala kisabango ete mabele Oyo botika yango ya biso E mutu yango ba Oyo nyonso ba yokela kaye ba Oyo nyonso ba jonaki komba wana ba bengamaki les Kimbangistes. Alors na data lelo quand nous faisons déjà l'erreur de définition pour nous croire que l'église de Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu n'est pas ça le kimbangisme, alors nous avons des problèmes parce que tous avons bien le kimbangisme. Non, un kimbangiste veut seulement dire quelqu'un qui suit la philosophie de Kimbangu. Yawana été lit eza awa na pays oyo nane waza kimbangiste yaka Kota na lite ya mfumu Kimbangu bengama Kimbangiste entre autres botela na tembete parce que naza ko ila la preuve pour tous ces 3 ans nga partager ma solo na bandeko oya babokokiste oya basimbi comme mfumu Kimbangu oya balobeli comme mfumu Kimbangu koleka le Kimbangiste. Quand je parle ici le Kimbangiste na bana ko préciser ka koleka ba les membres ya église oya ebengami comme Kimbangiste le bokokisme ba kebisa kibisolete tozongela philosophie tozongela makanisi tozongela lite selon mfumu Kimbangu. Combien de chrétiens baboya iko kota biloko oyo? Millions. Combien d'églises baboya iko kota na lite oyo? Millions. Pourquoi baboya ki? Soni ya kozanga ba définition ya Kimbangiste bakanisa ike soki ba joindre mouvement oyo ya sima ya kombe ya Kimbangu, ils vont déposer leurs églises, ils ne seront plus des catholiques, ils ne seront plus des protestants, bakoza suba ta église de réveillité, bakoza la sikoyo netika ka ba tricher, netika ba mikitisi, netika ba compter bango moko automatiquement balandi ba Kimbangiste. Voilà, ils se sont réservés. Malheureusement, avec l'académie Ingeta, avec ba génération Ingeta, oyo komi koya, ba tuneska ba pasteur bishop Chantumba, ba komi koya na ba maputra ya Kimbangu ke bana lelo na zongo Kimbangu. Na 2011, aza koyoka na soki bolingo be na akota. Pasteur to bishop Chantumba na ba biso ba pasteur bele ba komi ko bakoma Kimbangu siko bazalaki wapi lelo ba slogan nyonso ba tricot nyonso ba emblème nyonso koko Kimbangu ye mfumu Kimbangu ye. Mais c'est clair, c'est parce que bato siko ba comprendre que un Congolais est avant tout un Kimbangiste. Et nous sommes pourquoi lelo na yedi na une polémique mon côté na lingaka yo Congolais reconnaître que tu es un Kimbangiste parce que oza ko lutter pour na pays na yo na modèle ya mfumu Kimbangu awande nazoka na ordre ya arrivé ya bato bakoti 5 minutes na senga ki na zuyango na pesi na papa Okito, après papa Okito na kepa papa Mukulumpa, après papa Mukulumpa na kepa docteur Mvitankanga, après Mvitankanga na zongo pa ya mwana gutananga mama Misé. Donc papa Okito à vous l'antenne. Oui, merci beaucoup papa Nabiso, papa Zambwana, na sepeli mingi koyoka yo pe kozala nayo na kati na émission na pesi pe bande konyo sombote papa Big Boss papa DSV na pesi baninga nyo sombote na mama Miza uti koya. Bon, ngai na olingana lo babwe papa Zambwana na landi yo très bien. Na landi yo très bien na comprendre makambo lobby. Mais na comprendre makambo lobby, mais je ne suis pas d'accord et je ne comprends pas pourquoi tu dis cela. Je m'explique. Au lobby que biso nyonso Congolais nyonso azali Kimbangiste pour tozo combat oyo ya bandaki ko mener yango lelo biso tozo mener yango lelo. Quelque part bon, soko lobby on a sens wana na sepeli. OK, problème te likambuté. Mais eloko na olingana lo babwe. Ezande to oza ko linga o expliquer biso que papa Simon Kimbangu abandaki azalaki le premier Congolais oyo asalaki révolte liboso ya mindele. Ce qui est voilà dans ce cas et lukato ça un classement pour ce que za yé Congolais à liboso
oyo abandaki yango toloba nini mpona bakanza tokotiaki 40e na liste tokotiaki 40e aza 2e mpo eza mpe na bato mosusu oyo basala bayebani te histoire oyo toyoka kaka eza ya papa Simon Kimbangu. Donc c'est-à-dire tant yo oza koloba ke biso nyonso tozali bakimbangiste eluka vraiment ozala clair ou expliquer po tant olobaka selon lit donc eloka mpona ozala lit donc biso toza bakimbangiste mpo toza lit tozosala lit oyo nga nazocomprendre yango mingi te mais naotika nani maloba mpo na wana ebele oloba mpo bandeko mosusu baloba naotika nani maloba mpo nayoka plus oyo vraiment koloba mpo jusqu'à présent na comprendre vraiment eloko olingi oyo expliquer biso vraiment côté wana te nazocomprendre te mpo na nini ozoloba bongo vraiment. Donc merci ndeko Okito zwa biki na papier ntango kozosuma loba pesa ngai un peu tamboni to pinso nini tata wana to tata nyonso koyi koyeba na Congo oyo alitaki mpona makambo etali lit oyo et puis soki abetamaki film soki akangamaki combien de temps et puis c'était en quelle année comme ça tokobalance moto wana mpe tokotiaki kaka na liste mpe lisusu ya bacombattant problème moko eza nango te tokepa ndeko don mpe mvitakanga Matondo nakanisaki olifaki kopesa mutu mosusu me likambo te ndenge opesi bolimisi na banja papa Mukulupa akotaki avant yo comme ça bon nazongela papa Mukulupa na banja oyaki na deuxième position tokepa papa Mukulupa. Merci, mais pesa loko so pesa ke pesa papa donc il doit maloba na ko après merci. Mais zo na nous passer na loka na ordre nde na rataki yo mwa muke ngwana loba na yo. En tout cas mbote papa Zambwana mbote na bande ko nyuso baza na kati ya conférence papa DSV leo na moni aza makasi mingi ala muscle ezali biceps ezali papa Okito mbote na yo papa Dompe et puis maman Mise en tout cas na sepeli ko mona yo. Donc papa Zambwana ngana avant tokota na débat après tokozonga mnamba koza susu maloba nga question na nga ya liboso ezali boye. Si je comprends bien définition na ya kimbangisme ezali ipso facto ko séparer le caractère religieux de la personne de Kimbangu et son caractère révolutionnaire ou encore contestataire en tant que activiste pour l'indépendance. Et du coup, Olobi Boye, si j'ai compris, c'est par inadvertance ou par erreur, Ndebabenga Bandimia Église de Jésus-Christ par le prophète Simon Kimbangu, Kimbangiste, alors que le kimbangisme se référait en réalité Nabatu Oyo, Bazalaki na esprit wana ya kotombokela contre Mindere bazonge pa na bango. On appelait ces gens-là, c'est des gens de Kimbangu, c'est les kimbangistes. Dans l'union précisée la place. Donc, si on considère définition EOPC, bateau to benga ba kimbangiste ya religion Kimbangu balata bilamba vert blanc ba beta port. Donc bango ba kimbangiste te. Parce que bango au fait baza bato d'ailleurs des la outil ko bango ba revendiquer indépendance ya Congo, ba revendiquer pété que o mindele na ba étranger balongwa. Na l'union peut sans précision place wana. Question na ngani balé. Est-ce que par le fait que Simon Kimbangu a s'opposé à Mindele, à l'obi non, Bakozon n'est pas na bango, il a même prédit ça à l'obi, Bakozon n'est pas na bango un jour. Est-ce que de ce fait-là, le kimbangisme devient une philosophie ou un état d'esprit? Par exemple, pourquoi je suis tshisekediste, moi, ma considération que autour il y a ça, mais que Tshisekedi a la philosophie moko ou ezali philosophie la politique na ezali lutte pour la démocratie contre les injustices pour le progrès social et puis azali na modèle la société na ye o yapona azali na modèle ya lutte yapona c'est-à-dire la non-violence. C'est l'ensemble de toutes ces choses qui font que nai oyo na landeli depuis moi Mikolo je me considère comme tshisekediste. Est-ce que vous connaissez quelles sont les philosophies par rapport à la société? Les philosophies, la construction, si tu veux, il y a pensée, il y a Papa Simon Kimbangu vis-à-vis,
kimbangisme originel oh ya liboso yo lobi oh ya religion ya vert blanc quel est le connaître il faut comprendre des questions dans la ligne à peu près la construction philosophique wana est basée sur quoi, c'est composé de quoi. Première partie dans la on a dit que polémiquer après quand le monsieur comme à moto pour le moment natikeli maloba eboto mazaka okoma na ebite opinion ya batu soje ko za na répondre coup sur coup ou bien to kena na batu na banza to kena na batu ni na commune so komi awa toke pa ndeko dompe mvita kanga Matondo papa Zabwana mais na ebite ezali moi suggestion ngai na pesa est-ce que koza malamu te o répondre des préoccupations ya mutu na mutu comme ça aux ala bourrer des questions te oyo oko sauter ba élément mususu to o répondre on a ba insuffisance. Merci. Merci. Na pe on a préféré parce que raison na émission pourquoi lelo eza sous division ya académie ingeta to génération ingeta oyo ngai personnellement za ko appuyer je suis très d'accord de nos frères combattants bazana Europe président ba créer génération ingeta qui est nazo comprendre philosophie na banza ko tourner tout autour en fumu kimbamu donc il faut vraiment répondre à ma question aspect philosophique ya oyo ebota le kimbangisme ezaka moko l'idée charisma na wana zaki papa Simon Kimbangu et loko zaki ko lutter ndenge na ko confirmer ngo ezalaki bitumba entre na ba belge likambo na mabele batu nyonso balanda ki pour la raison ya vraiment ya mabele d'abord mutekanisa ye soki ya kama raison ya ko traiter kaka ba maladie bazako ya na kimpeve na ko pambola batu bo wana eza babiloko moko ba mindele depuis ta kala depuis ta Hérode na Bible bazaka na problème na te mais mbula matadi nde mteningisa kabatu donc ngelo ba être philosophie ya papa Simon Kimbangu auto kolobana poko lelo to tourner mingi na côté religion te mais to tourner mingi na côté talilite auto za ko kenna yango donc le tuninga entre 1959 57 ba révolution za koleka na po onyosa na l'église kimbangiste moi je vous dirais déjà que batata onyosa basaki révolution vers les années 57 59 ba on bazaki ba catholique 90%. Et puis moi ndamba muke c'était des protestants mais ils avaient lutté la philosophie de Kimbangu pour être indépendance et Zouama. Donc tout ça j'ai comment la dissociation entre l'église na le mouvement ou la bien comme le kimbangisme. Donc le mouvement ya kimbangisme n'a rien à voir avec l'église mais c'est un mouvement politico pour na ko sa révolution mondiale à Londres. 60 ans ba ko zo indépendance na lobela déjà ba papa d'Angenda ba ko fongola église de Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Na tango église a efongwani awa complication ezamwa muke pona koyeba est-ce que batu oyo ba membre église oyo ba continuer na lutte comme des kimbangistes ba philosophie Kimbangu je vous dirais non. Pourquoi non? Parce que ceux qui besoin ko bunda bitumba bongo mutasi azurija kao arbitraire asi a proclamer que victoire ya Mundutel a gagné coupe ba pesango. Pourquoi beaucoup continuer sur lutte? Donc apparemment l'église oyo papa d'Angenda a fongola qui et ils sont considérés comme kimbangistes parce que s'intéressent sur la politique pour passer victoire du panda la fête qui drapeau ya Congo et Zouama qui déjà donc importance moko ezali na soutien pour na bango ba continuer le mouvement ya lutte ya comme le combat politique par démonstration tout le monde en 2011 oyo mokili toza ko forcer ba membre ya église oyo ba joindre lutte d'une façon politique bazali moko joindre te réseau bazali ko joindre te parce que bazali libre na la église nyonso ya individuellement ba joindre ou pas on a autonomie pesa mina ba église nyonso ke ba ko za la politique ou apolitique mais comme mouvement philosophique ya sima ya komba papa Kimbangu je doute que l'actuelle église kimbangiste va s'intéresser à kutu na babiloko na tali ba révolution de biloko tali politique voilà pourquoi yo congolais mutu oya ko lutter pour na pays na yo continuer lutte en fumu Kimbangu tala Kimbangu comme leader na yo comme kimbangiste et pour ne faut pas te déranger sur l'église de Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Église n'a rien à voir dans le mouvement Mfumu Kimbangu. Mouvement Mfumu Kimbangu est général. Donc tu peux pas me contenter invita kanga. Matondo buta zabwana dosako na bandeko nyonso na kati na conférence na sujet o memeli ban biso. Ezali komona lokola polémique na libandeli mais ndenge ezali ko pasola yango ezali vraiment komona lokola polémique te na koloba ete liboso to kolobela kimbangisme esengeli to kwa kososola Kimbangu to eba na cadre nini
Kimbangu, la personne de Kimbangu, a mataki le colo à piédestal, oyo lelo ya fandeli. Quel était le combat ya Fumu Kimbangu? Est-ce que c'était un combat que lui-même avait créé, ou bien zali combat moko pays azalaki ko continuer? Combat naye et bandaki ko salema et salamaki pona nini? Les raisons. Donc comment on a que na période de Fumu Kimbangu abotamaki pe azalaki na mokili oyo Congo ezalaki sous esclavagisme. Congo et bandit na ko bolimboli na esclavagisme na lui mabe sur colonisation, c'est presque pareil. Hein, parce que colonisation ba ko tchabso na ma colonne, c'est-à-dire que ils baza ko sous-estimer que bakuta kibiso na ordre moko na désordre, alors ba liba tchabso na ordre na baran ya logique na bango. Donc Fumu Kimbangu tango aye situation na bandi na yete. Akuta ki situation ezali ko perdurer. Avant Fumu Kimbangu, il y a des gens qui ont combattu pour le même problème. Vous avez des mamans qui parlent vita, vous avez des mamans mafuta, vous avez des nkumu na biso ko vita nkanga. So au tangi yango ko comprendre que il y avait un malaise. Oyo bato moindo bazalaki ko bunda po balongwa na yango. Mais Fumu Kimbangu aye azaki na méthode na ye, azalaki na façon na ye ko attaquer, ko cerner problème pe ko attaquer ango na tina ete moto moindo akoka ko reconquérir liberté na ye. Donc s'il faut définir Fumu Kimbangu, azali un combattant de la liberté. Azali un combattant de la liberté. Et combat na ye à liberté, ezali ko se limiter te kaka na liberté physique. Ou ezali ko incarner liberté politique, liberté économique, la liberté sociale. Mais comment est au-delà? Il avait compris que pour que tous en a véritable liberté, il faut que liberté mentale, liberté spirituelle est à la acquis. Parce que tu as contrôle ba mindelete kaka na angle mo physique, mettons dit ma soumission na bango na angle spirituel. So tu boy soumission ni contrôle na bango physique, tu boy appelle contrôle spirituel parce que c'est en contrôlant notre mental que bazali ko contrôler biso physiquement. Fumu Kimbangu avait compris cela. Et c'est vrai, ce n'est que tango yo biso to ko affirmer personnalité na biso. Mundela bimisi modèle na ye alingi ko imposer na Congo, biso to lobi te, biso to ko salela modèle biso to monike ezali malamu pona biso. C'est-à-dire to ko poser paradigme idée ya mundele na ya biso. Et ça va tenga ka ya bimisi idée, allez nous on embrasse, on entre dans la danse. Le quoi to mesana. Donc c'était ça le combat de Fumu Kimbangu. Mais alors, ce qui to parler de, parce que ce qui est un peu choquant, c'est qu'il a utilisé le mot kimbanguiste. Et normalement, quand on utilise le mot kimbanguiste, on fait allusion à l'église de Jésus-Christ sur la terre, parce qu'on a envoyé Fumu Kimbangu, qui est une église qui n'a pas été créée par Fumu Kimbangu lui-même. Fumu Kimbangu a créé l'église de mon côté. Cette église, aujourd'hui, que tu as dit comme on a bachangani, c'est une église qui a été créée par le fils cadet à Fumu Kimbangu Diangenda. Oyo a dédié Kiango à son père sur les pas de mon père, son père qui n'avait même pas connu, parce que Kimbangu Bakanga qui est Diangenda Sana 4 ans. Donc Diangenda ne connaissait rien de la philosophie de son père. Il a fait une église qui était d'obédience, qui parlait d'une manière nébuleuse d'un certain Fumu Kimbangu, mais c'est une église chrétienne, c'est une église catholique en soi. L'église kimbanguiste aujourd'hui, c'est une église chrétienne. C'est pour cela qu'ils allaient se retrouver dans l'écuménisme. Hein? C'est pour cela qu'ils allaient agir dans l'église chrétienne. Mais Fumu Kimbangu n'était pas un chrétien. Il pouvait être chrétien au départ, né chrétien, mais mission na ce que nous analysons à Malamu, libération, c'était la libération physique, hein, sociale, politique, yambo cannabis, mais ils ont été conditionnés par la libération mentale. Congolais a changé mentalité, avant de raisonner différemment. Donc, les lois, ils ont sont batterémi. On va comprendre que l'ennemi n'a pas na Congo, ils ont les forces impérialistes de l'Occident, on va se servir na ba voisin na biso ba Rwanda pour ba sabiso mabe. Mais toko benga na bango ndenge nini? Ezali d'abord à renverser changement de mentalité na biso. Tout kala ba esclave te d'absorber tout ce que l'Occident va nous apporter sans que toko apporter à bango en contrepartie raisonnement na biso. C'est ça la véritable libération. Libération d'ali te kaka bo benga ni kanambe. Ou boko di ko benga na kanambe vous restez toujours esclave.
mais il faut contrepartie à makanisi plan de société logique musu akotana makambo ko sala été congolais ko se libérer. Donc sur ce plan là ni ndeko na biso nzabona azana raison. Mutu sali ko bunda lelo azali ko bunda sous les pas ya esprit ya molimu ya Mfumu Kimbangu. Yende azali iconique tokoti ko tia mutu lokola bakanja na kati na lignete. Bakanja babeta ke fimbo pona nini ezali po aboati ko bimisa chapele mundele na comprendre ka ayebi malamu ke chapele oyo to kangi bino nango na boumbu tango bakanja bana ikolata singa oyo koko na apesa kiye na mboka est-ce que mundele abetaki ete mundele kutala abanda ko rendre faveur ya ko mona ke yo bakanja za zoba olio tika na bokoko na yo tive kokota na lokuto tozali komemela bino. Donc tokoti ko comparer lutte ya bakanja na ya Mfumu Kimbangu te ni anuarite aboya ki ba soda ba tambula na makasi. Bon ezali dignité na ye kaka. So ba masana mususu ba ko ngone so basi ba soda. Si ba soda na ba balaki bango. Yemba na mususu to yebite raison ni aboya ki ma mususu ezali na père moko amundela banda ko linga to yebite. Ezali kaka entre parenthèses. Donc lutte ya Mfumu Kimbangu ezali lutte moko oyo biso so ba na Congo esenge to s'inspirer parce que lutte ya Mfumu Kimbangu yepe a s'inspirer ki na ba lutte oyo elekaki antérieurement. Donc en réalité lutte ya Mfumu Kimbangu lutte ya ba oyo ba ki ba prédécesseur na ye ezali ka lutte moko ezali lutte ya réaffirmation ya la personne noire lutte ya kosala ete moto moindo akonza mabele na ye moko moto moindo ami konza ye moko mentalement na physiquement. Donc en tout cas na point matondo mingi mutazabwana matondo génération ingeta na kasi biso nyoso yo to banati ko se pumone ngana mutazamwa na boyebi yango malamu to zwana na eba débat. Pour moi en tout cas ezali satisfaction. Ya komona ke finalement Zabwana nous a compris. Matondo na tonki malo. Merci. Na préparation boke eta mama mise na ko bakisa sete ete le rai ezali awa train fike ngana rai moko côté ya politico na côté ya religion si tout autour ya Papa Simon Kimbangu. C'est clair que celui to landeli makolo ya Papa Simon Kimbangu na côté ya religion Papa Simon Kimbangu akwa ko réunir Afrique nyonso te Congo nyonso te babikolo nyonso te sur base ya église moko bien déterminée. Pourquoi? Parce que saga ya ba église to yebi yango bandimi ya ba côté ya biso ba chrétien comment to va toujours diviser depuis Rome ko tout mais depuis ta yemo ko Yesu les apôtres il y avait toujours une petite division mais grâce to zana na Congo on a ligné na 2012 oyo na kati ya génération ingeta photo profiter kombo ya Papa Simon Kimbangu na makolo na ya politique to moni succès moko ya ko sakana te et réunir ba nation nyonso Congo réussi ko grouper biso tout na sima ya philosophie moko kaka ya mabele ya Mfumu Kimbangu ekoki kokende te libération na côté ya Mfumu Kimbangu nde yango wana za koloba ete lokola tokomi koyokana ke à travers ya kombo ya mutu moko kaka nous sommes unis maintenant pour la lutte. Il faut toyeba ete nous sommes déjà automatiquement des kimbangistes. Mama mise à vous l'antenne. Boto Papa Zambwana boto na papa na ngai alors la prochaine fois na conférence na pesible bambote en tout cas ebele Papa Mukulumpa, Papa Charles Mavuela, Papa Louge, Papa Daniel Mupeke, Papa Dompe, Papa Okito, Papa Desfe, Yamambote, Mama Solange Payambaye, Papa Zambwana na mema ni bambote na bino nyonso tu. Papa Zambwana eloko yo koleka na papa naza nango d'accord te. Nakanisi na kopesa ba argument na ngai mais c'est la discussion moko ezana ezokende sens moko réciprocité na discussion na biso kozala te parce que bino bosi bopona spiritualité na bino nzela nango biso tokoya nzela na biso tokopona lenga na olakisa bino na boyi nzela wana mpona nini. C'est vrai Papa Simon Kimbangu asalelaki nzambe na ye asalelaki évangile ya Jésus Christ awa na se mais eza na eloko moko na koyebisa bino bomikosaka te eloko tolukaka tanto na nzambe na biso ezali kokota na bokonzi na ye après vie oyo tozovivre mais nazoyebisa bino nzambe nde moto akojuge nani akozala digne ya kokota na royaume na ye. Mais il y a une chose qui est vraie aussi. Jésus-Christ est venu pour la moto nyonso
azali ye moko nzela vérité lumière ya nzambe ekopesa biso na kati awa na se eza Jésus Christ oyo atei Jésus Christ te oyo atei nzela mosusu mpona kokende na nzambe aza à côté parce que kombo moko epesamaki na mokili oyo te mpona libiki ya bato kombo ya Jésus Christ oyo azwaki forme ya biso bato ayaki awa na se mpona kobikisa biso oyo asopaki makila na ye mpona libiki ya moto nyonso na oyo bakondima ye même na oyo bakondima ye te parce que la parole le dit. Alors papa Zambwana yo ozolakisa ngai nzela wana parce que ngai nayebi baoyo bakimbangisi bakomisa nzela na bango wana soki ezalaka tout simplement que papa Simo Kimbangu azalaki évangéliste ayaki koteya liloba na nzambe par Jésus Christ c'est vrai nakoki kondima ye azali moteyi awuti na nzambe mais il y a une chose nakoki kondima te nalinga te nga mpo naza africain mpo naza congolais naza kimbangiste non c'est faux et archi faux nazomona yango te na kati ya liloba ya nzambe epai wapi akomeli yango ke moto moko boye ya koya nsima na ye nde bokokoka kokoma epai na ngai non et non parce que Jésus Christ alobaki ke nyonso bokosenga na kombo na ngai papa na ngai aza na likolo ya kopesa bino yango soki bible nga natangaka na bible oyo yo papa Zambwana otangaka ezali bible moko papa pardon mingi nzela na bino wana nga nakokolanda yango te parce que finalement lelo oyo moto moko takoki koloba ko tia mosepeli ko yoba ke Simo Kimbangu azali na kati ya bokonzi ya lola nzambe ye moko tapesa témoignage wana soki moko ya bakimbangisa na témoignage wana alobi ke Simo Kimbangu azali na bokonzi ya lola que amonaki on a vision que nzambe asala qui est grâce wana oui mais ça ne veut pas dire que yende nzela komema na nzambe non nzela oyo meni bato na nzambe eza kaka Jésus Christ aye kokufa mpona biso nyonso tu epesameli kaka na ye amema bato epai ya papa nzambe epesamaki na moto mosusu te Kimbangu asalaki nzambe na ye na bosolo soki mpe nzambe azwaki ye kuna na royaume na ye biso nayo toyebi te nzambe moko moto akoyeba yango alors botia bato na nzela ya libungi te vraiment pardon na bino botia nzela na bato na nzela ya libungi te moto moko kaka aza na droite ya nzambe aintercédaka mpona biso moto ayaki kozwa image ya yo moto ngai moto mpe akufaki na croix mpona libiki ya biso nyonso tu nde moto wana aza na droite du père aintercédaka mpona biso nzambe tosalaka nzambe mpona kolobaloba te tolakisa te toyebi koloba non tosalaka nzambe te mpo tia mosepeli koto oyebake non biso nde toza juste biso nde toza na nzela bosolo non c'est pas ça tosalaka nzambe mpo ye azali nzambe ye nde moto akojuge biso ye nde moto akopoka biso nzela ye nde moto akolobake non oyo aza ya ngai oyo aza ya ngai te moto akojuge biso yali nzambe eza moto te nzela moko bapesa mpona ekokoma epai ya papa nzambe eza kaka Jésus Christ nzela mosusu ezali te papa Zambwana nazongiseli maloba. Merci Maman Misé. Nabanza na uti koloba kala mingi te taona na komentaki sur Papa Ndompe pour dire que rai ezami balé rai ya politico na rai ya religion. Ngana zoko tinga na kami mingi parce que mikolo toza na formation ya 200,000 batu pour te préparer révolution le 16 février oyo qui est na collé yango avec la même formation que Papa Simo Kimbangu asalaka na ndenge na ye batebele base regroupaki erona ba médias ezalaka na makasi te mais il faut quand même qu'on considère yango comme il y a un attroupement aussi considérable le rai wana biso lelo na poko lelo tozali kolanda me dire que Papa Simo Kimbangu na Jésus wana toyebi yango ki aservaki Jésus toyebi déjà que azaki mosala nzambe ba miracle tebele salemaki ne po wana rai wana très koyiko na de rai na mara moko te na garder yango nanu mais nazali kokeni na génération ingeta awa poto yeba ete l'état na église depuis ta Nero na Roma depuis ta Hérode na Jésus-Christ l'état na église bayoka na bango te alors na cadre o Papa Simo Kimbangu en tant que mosali na nzambe yepe na l'état mbula matadi ya Kongo bayoka na kate de place na Rome na ya bozani koyoka na l'état ndenge bana Kongo na data lelo tozape koyoka na l'état te tomoni ete tozongela philosophie ya Mfumu Kimbangu po tolanda makolo na ya décision ya détermination mabele ekotikala kokeni na mundele te place wana tozali koloba ndeko nyonso okota dévier mpe côté ya religion considéré comme Papa Simo Kimbangu na poko lelo ota na raya politico libération ya Congo
ndeko Charles Mavela na pesio maloba. Eboto papa Zambwana pe mbote bandeko nyonso baolanda biso oyo mpe bazali kaka na kati ya conférence. Ngai vraiment papa Zambwana nazala motuna ya kotuna oleo na pokwa par rapport à ndenge olobi ke non tozala bana ya kimbangu na komba oyo tomene. So soki tozomona mpe na vers le passé nayebi histoire oyo nga natangaki ya mama Kipavita. Mama Kipavita abundaka mpe mpona cause ya mabele ya Congo. Batumbaka ye kotumba kutalaka na mwana, tumbaka na mwana. Je me souviens balecture nasalaki ba recherche nasalaki natangaki mwa balivre bakomaki mama parole netanga akufa alobaki non ngai botumbi ngai molimo oyo eza epa na ngai ekozongaka plus tard mpe mwana ngai otumbi bon oyo mwana naokaki yango nayebi so te so eza na review na livre natangaki to naokaki moto azwaka mwana oyo aziki na ngai akozonga mpe maintenant d'autres gens citent que non mwana wana eza kimbangu. Question na ngai sikoyo eza na point wana mwana wana okozonga ekozala kimbangu sikoyo yo olobi bato bazomene combat donc oyo tozomene combat tozala bana ya kimbangu to Kipavita parce que yende mpe oyo ngai nayebi abandaki idéologie wana tala siko mwa mituna na moke eza wana esika nazoninga nayeba na comprendre papa eboto nao Eboto na banza makambo ya Kipavita na contre papa Simon Kimbangu ba histoire nyonso ezala biloko moko ngai place to kamatanaki ya mingi na bandeko ba ndimaka na bokoko to debatana ba na autant de fois to yokana pe na ba côté belé parmi ta makambo to yokana pe yo to bimisa yango wana do pona benda polémique entre ngai na bandeko ya ba kenda na foi ya bokoko te na ko dévier pe question wana peut-être mutu musuta ngoya akogene ko pesa dans nos réponses. Moi tout ce que je peux vous dire est que lita papa Simon Kimbangu na nzela ya politique na nzela ya lutte e bana na ouest ya Congo parce que nimbo iba Congo te so ba Congo yo comprendre que pourquoi papa Simon Kimbangu akangami na nkamba ayena kinte me akena na boma so que bi géographie ya Congo talango bien nkamba eza anamo par rapport ya boma. Pourquoi il est descendu la boti kuna na côté océan pour ya kokamatina Lubumbashi. Donc c'était un moko très spirituel à considérer qu'il fallait akanga complètement ouest ya Congo de l'océan jusqu'à l'est ya Congo na Katanga place ba minéraux ya Congo ezali signe moko pona ko lakisa biso ete dayebi te comment na wiko kota na molimo pona edebino